Na bino balandi ya manaka masolo pe mabina esengo ezali akoyeba te bozali baike na sima ya manaka maye epai wapi boyaka koyokola mayema leka mayema koleka pe mayema zali koleka bongo manaka mayema silaki malekaki wana totalisaki na etando ya biso ya ibale ya botombwami bozaki baike kuna ngomba Brazzaville bobengaki pona koloba te ya solo mpenza oyo boye ezali etelo enene la grande école ndenge banoko bakobenga na kota ya bango ezali etelo esika wapi toaka koyekola mayema leka mayema koleka pe mayema zali koleka bongo na kati ya manaka masolo pe mabina lelo tokotuna motuna etunami nini mayema zali koleka bongo biso to yanoli tolobi te mayema zali koleka ezali se kotalisa te na nzela na manaka masolo pe mabina na masolo totalisaka mingi ningomba liye ya retrouvaille bana membre pour le développement misala ya bango basala kampo tina bongo misala mina ezalaka se elandisamaka na botombwami lokola biso tozali etando ya ibale ya botombwami talantina wana biso tokendaka mingi pembeni ya bango pona kosangana koyoka ya bango makanisi oyo bango basonisaka na kati na bango bana membre bongo lelo tozali koyokola boye retrouvaille bana membre pour le développement basanganaki po nini pona kotala lolenge kani baye batambusaki ngomba na mbula esila ikosila batambusaki yango babengaki yango bongo assemblée générale na lokota ya bango na lokota ya banoko bongo na kati wana batalaki nini basali oyo bango bakanaki kosala pe nini basali te pe nini bakosala bongo na ningomba ye eko kitana bongo na ba oyo basalaki mosala bauti kosilisa bongo na kati ya masolomana batalisaki ntina penza ya bango kosangana wana ntina nango ezalaka nini ezalaka te kaka pona mabina ezalaka te kaka pona masolo ezalaka pona kosangisa bongo makanisi na ntina ya komema bongo loboko na o etali bongo botombwani bana membre retrouvaille bana membre pour le développement bana membre bozali kolanda biso kuna na bietuka maike bongo na kotika bino botala bolanda ndenge nini bango bakutanaki na sima tokobi awa biso ya biso ya mboto banda assemblée générale na biso ya mkoa lelo tokotelema nanu mpona kobondela tosengi na membre moko ya commune à Kinshasa, section Kinshasa, à Tinda Losambo, Potobanda, Assemblée Générale Nabiso. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, car tu es infiniment bon. Tu es infiniment puissant. Nous te remercions pour l'occasion que tu nous donnes de nous rencontrer aujourd'hui en Assemblée Générale, l'Assemblée Générale de l'association Les Retrouvailles Bana Membres pour le Développement. À cette occasion, nous allons aussi remettre entre les mains du Seigneur les âmes de nos deux membres. Il s'agit de président Max, président de la section Barumbu, et de maman Ida Koloto, membre de la section Kinshasa. Nous demandons, Seigneur, de nous remplir tous de son esprit afin que cette assemblée se passe dans le calme et que tout esprit de dérangement ou de distraction soit chassé de ce lieu. Demandons, Seigneur, de bénir ce lieu
et de nous bénir tous. Nous remettons aussi entre les mains du Seigneur notre frère de cordon Deka qui était parti en Angola pour l'enterrement de son frère. Nous demandons, Seigneur, d'être avec lui et de l'accompagner sur son chemin de retour à Kinshasa. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tovandi, tobeti maboko makasi, ndenge balobaka à tout Seigneur, tout honneur. Tobandi na mokondi nzambe, yambo to rappeler ba point o ezalaki à l'ordre du jour. Prière d'ouverture et c'est salami. Na bongo tokoleka na mot de bienvenue. Il y a président, il y a section Kinshasa. Et puis moi, il y a des circonstances pour et ça m'a abisso na coordonnateur adjoint papa Nabiso Miki. Bongo toleki na mot de bienvenue et pas ya président Nabiso et ya section section à Kinshasa. Yali Bosso te remercier la coordination Dengue a programme qui est assemblée générale. Puis à cette occasion à prévoir que tout total à l'Ikamboya retrait de deux, il y a biso dans niveau, il y a association d'Abisso, retrait de deux pour nos deux membres, le président Max Diakese, na maman Ida Koloto. Bango Batika Bisso, il y a quelque temps, Bongo Lelo, tout ça qu'on remémorer Bango, pe to soukisa, matanga na bango na niveau ya retrouvaille bana membre. Alors to za ko remercier pe ba membre nyonso ndenge boye awa na section Kinshasa. Nzambe a béni journal lelo yemo être ya temps et de circonstances bongo toujours souhaiter bino banso la bienvenue awa na commune à Kinshasa. Nous allons mingi ya kolobate. Tu remercies bino bonso. Tu remercies aussi ndenge boye. Tobeti maboko pona komba mo ya bienvenue. O esalami na représentant ya président ou ya section ya Kinshasa. Na boye lokola to perdre au cours de cette année baninga na biso mibale o ezalaki ndeko mama Ida Koloto et puis papa Max na kosenga na biso to telemato garder une minute de silence en mémoire ya bandeko na biso mibale. Merci Tofandi. Boye toleki na mot de circonstance et pas un coordonnateur adjoint papa Nabiso Miki. Awabiso. 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 Yabiso. 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 Bien. Toyokanaka après trimestre, tokozala l'assemblée générale. Alors cette fois-ci, tout sali assemblée générale na commune de Kinshasa, section Kinshasa. Tant que l'assemblée koya demande chez Kozala, ba commune ni ba monike ba koko yamba. Tokei. Ya wana toye kosala assemblée générale awa na commune de Kinshasa. Na kati assemblée générale soto silisi ndenga balobi baninga mibale wana toko solo na bango na ambiance et pas bango bazali kuna pe basala pe ambiance bazana kimia basepelete baninga tozalaki na bango bakanisi biso. Voilà moi circonstance tozala kati assemblée générale. Merci. Tobeti maboko na boy awabiso awabiso yabiso na boye avant tokoba tokosenga na to passer na présentation ya ba section tokobandana na section oyo ya bibiso bandeko toko section toko cité botelemi to bandi na section Kinshasa.
Tobeti maboko pona bandeko o bayambi biso awa. Soki toza awa ezali pona organisation o bango batiaki en place yango tokutani awa lelo. Merci bovandi toleki na section Barumbu. Bazali wapi? Ah, tobeteli bango maboko. Lelo bandeko ya Barumbu ba participer mingi te hein? Ah, merci. Bazana nzela, ok. Ah, toleki bongo na section Kasavubu. Toza wapi? Section Kasavubu biso yeyo. Merci, merci tovandi. Toleki bongo na section Njili. Section Njili toza wapi? Ah, badoyen. Une très belle représentativité. Awa biso. Commune ya section Kaskalamu. Merci, merci. Tovandi. Section Gom. Ah. Merci, maman. On peut dire l'équipe de maman, on sera toujours en avant. Merci, maman. Au police équipe de moi, maman sera toujours en avant. Merci beaucoup. Tozali na bapaya o ba ekota la biso basengi bazana mwa liloba muke na kosenga bapaya wana bango moko to représentant na bango ameka koleka po azali na mo oyo alingi adressé na retrouvaille pas na membre pour le développement. Monsieur, vous êtes la bienvenue. Tobetelie maboko ndako oyo eyambaka bapaya te bango nyonso bapaya o ba ekota la biso na cadre ya ba famille na biso bandeko na biso oyo babungaki bongo mabota na bango eza na kati na biso na kosenga bango batelema to yamba bango. Famille ya mama Ida Koloto na papa Max Diakese. Tobeteli bango maboko. Merci beaucoup Vanda. Topesi papa maloba ko yebisa biso azali nani pe alinki ko yebisa biso nini. En tout cas, mbote pour la bino banso. Azali leki ya mama Ida Koloto. Bon, on a profité de l'occasion. Liboso na sengi bino merci na milulo bosali pour na ko reconnaître nini na ye ya kufa na ye. Obo panza ndenge bosangana kinae mais lelo bokanisi po kosopa moi elobe mai nini alors il y a une opportunité on a profité pour nazalaka na asbel dynamique ayangona nazana posa na asbel na biso na bino c'est ça qu'on appelle le mariage c'est libala pour kosangana na ndenge bino bobanda kala ndenge botambola kana ndenge bozosala ya une opportunité on a profité ki po na solola na bino na solola pe na bureau pour na sololi déjà na représentant kuna pour que mbala ya sima PCA na biso na bureau na biso comme ngana za cordon ya base Kinshasa ya Denka pour toza na bino elongo to tambola na bino na oyo bino bosalaka boyoka pe oyo biso tosalaka po tozala elongo na bino donc oyo nazalaki nango yango wana nayebi te soki bandeko ya papa Max ya kese pe bazali nga naza yaya ya papa Max oyo akufaki na ye kaka mpenza mpona kopesa bino merci na nyonso bosalelaki biso tika ete nzambe apambola bino. Merci na bongo toleki mbala moko na présentation ya mi parcours ya ba section nyonso et pas ya ba président ya ba section Kalamu akoyebisa biso situation ya mi parcours ya section na bino biso awa biso bien awa biso bien nakanisi koloba nazali penza na maloba mingi te ndenge toza kotambola na lingomba oyo nakanisi mikakatano eza mwa mingi na kote ya section na biso kasi moke toza kotala ndenge nini tokoki kosala po te tozala na aliment ndenge basoda balobaka kokamba batu ifo ozala na motema monene ifo yeba ndenge nini naza kotambola ndenge nini pe nakoki kotambwisa bato oyo bazali na ngai
esika bato bazali mibeko ezalaka, esika bato bazali makambo ezalaka mingi, mais koyeba ndenge nini na kosala pona affronter makambo wana. Biso na kalamu tozali penza na makambo mingi oyo esengeli tosala pote tozala na niveau moko na baninga oyo tozali kotambola na bango. Nakanisi nzambe liboso tokolonga muke muke toza kokende po nayebi ke lingombo balingi biso mingi po so tozali te toyokaka mingi na ba telefone na koloba ndenge nini bozalaki te po na nini boye te, mais baninga bayebi te toyete po na nini tozalaki te po na nini. Nakanisi mwa muke na sengele na loba yango wana awa biso ya biso tokobenga mama na biso Vero ya Kasavubu akoya kopesa biso situation oyo aza nango po na section Kasavubu. Oui. Biso ya biso. Merci beaucoup maman pour na maloba. Biso na section Kasavubu tozo tambola na biso malamu. Pona o etali ba cotisation mensuelle à peu près tokozala 15 membres. Moi ba membre musu moi bolembu mais tokotombola arrêté. Toko la musabango ba la muka bazongela. À peu près 15 membres wana, à peu près 10 personnes baza déjà en ordre na cotisation mensuelle na bango de janvier ti na mois de mars. Mais le col appelle et bendani sous toko mati na mois de juin, je crois que batunyoso bako cotiser. Na o etali développement o ya milulu o tosala ngo ya assemblée générale, tozape na alima. Tobeteli section Kasavubu maboko. Toleki na section Njili. Awabiso, Yabiso. Bon, Njili, di kamakolo wapinezalité, ceux qui bakotaka ba section sur 10, Njili a 9,5. Parce que nyos tout ezotambola bien. Toko kende na ba cuisine interne section T. En tout cas là-bas, ça va. Toko tambola bien, effort ezali, l'air le moni échantillon kaka. Il y a représentation oye toye awa. Et côté développement pe toza na ba projet na biso développement. Tous c'est la gara Bajurji. Vraiment, il n'y a rien à se lamenter. Tout ça bien. Merci. Tobeteli Njili maboko makazi. Na sikoto kokende na Mama Malou yende mutu akopesa biso situation na compte ya section Barumbu. Merci mama opesinga yi parole tikate na limbola yo ndenge Barumbu ekomi na mikolo oyo. Ya solo bandeko na Barumbu tozwaki likama munene toutai kobungisa ndeko wa biso Président Max. Kasi tovandaki mingi na se pe totelemaki. Tolobi te tango balobi ete assemblée générale ekozala pe 40 jours oya papa Max na ndeko Moloto tolobi biso pe totelema nano pe mwa muke. Tovanda pe na sete. Tose toleli pe mingi. Totelema to sukola to zala lokola pe baninga lokola balobi to sala to longola 40 jours et to longola to sala 40 jours wana to longola mokuya na biso yango wana ya solo bandeko na mukolo alelo biso kuna na kati na Barumbu bandeko basala ki makambo ya développement ebeta kapoto sikawa batelemi balobi te to telema nano to tika nano likambo ya mokuya sima toko bongisa batelemi babongisi na likambo ya développement babongisi pe likambo na ndenge batuni na kati na biso mena siko na koyebisa na bandeko nyonso bayaliawa bayokela biso nano mwama wa pamba te touti kobungisa ndeko o nyonso esengeli to pesa tokotala yango na sima ya mikolo
yango wana napesi bino nyonso merci na oyo bobongisaki mpona mokolo ya lelo mpona biso na ndeko na biso atikaki biso maxi oyo tuti motema na moko wa biso awa topesi bino nyonso merci mingi na yango nalobi merci merci merci. Toleki na section Kinshasa. Pour la commune de Kinshasa, effectivement, ndenge etangamaki faut trimestriellement. Janvier, février, mars. Topé ça compte rendu fonctionnement. Mais il s'est arrivé que tout ça un problème. Nous avons perdu maman Autovolie Loire, maman Ida. Nous avons demandé dans la dernière réunion Salami à Wake, janvier, février, mars, avril. Quand j'ai dit ça, parce que la conseil des membres de Rangaï, tout pousse na kuna. Mais est-il que toko boya ko sala eloko wana te? Ce qui fonctionne en réalité, oyo ekozala te. Ce qui eloko na sanité, oyo ekozala te. Coordination ko 20. Coordination ko kisabiso 6 7 euros samala ngote. Mais je sais que on va y aller. Pour na oyo salami ya milieu à l'élo. Bon. Je pense que nous sommes en règle. Le reste là, la coordination, Bogota Labiso. Kinshasa, toujours en avant. Awa biso boyoki balobi bo mela bango moto bayebi ba obligation na bango. Président ya Gombe akoya koyebisa biso situation na ye ya Gombe et puis na makambo etali développement. Bon, on a pesi bino sombote nayoki ba projet batangi 3 projets mais biso to salaki makambo yango ezale élevage ya ngulu to salaki yango mais ekomaki na période ya Covid donc to zesu ko cotiser te donc bangulu wana en tout cas ba déranger ki biso trop na kolia donc to bandaki koteka to bino en tout cas il faut to longola ngulu wana to longola ki tozo luka siko biloko mususu to kosala eza agriculture toza déjà na esika oyo to si to zui mais biso to sala ndenge nini to salaka si par exemple toza na projet to koyokana na ba membre directement na projet on esengi combien esengi par exemple $100 to kaboli na ba membre wana mutu akopesa boy to kangisi $100 a to sali pe makambo yango. Pharmacie ezaka quelque part aka mutu azo dirigeant kaka wana kwa donc eza docteur Andy azo yape donc ndenge na yo ki bolobi likambo ya pharmacie en tout cas tozana président syndicat ya pharmacien ya Kinshasa c'est le docteur Andy nakanisi même mokolo vote salamaki papa Kalimas et pauvre Kalimas yazalaki moi ebele tozalaki wana poto to pesa e maboko donc soki neti ba projet ya biloko wana ba pharmacie soki bo associé en tout cas akopesa moi likanisi normal c'est ça. Merci mingi na section Gombe awa biso atoleki siko na programme na présentation ya programme ya développement na pesi maloba na CG tango tozalaka na cordon Kalimasi Mbungu Dieu donné azala koyembisa ba mama banzembo moko boye na kosenga mama moko boye aleka ayembela biso nzembo moko boye oyo bozala koyemba wana soki ayikwa ngala yebi yango te mama moko aya awa ayembisa biso yango poto tcha mwa mouvement mangala soko yebi yango yaka beta mwa loseba moko awa comme ça tokende na ba échange awa biso ya biso titi makwambala kwambala titi asala kamabe
Titi asalaka mabe mabe lolo c'est là qui s'est fait lolo c'est là qui s'est fait lolo c'est là qui lila la nanga na bombeli chéri mokolo akoya na kopesa yango Alia yango bongwaye babo elo 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 elo. Oh, j'ai chanté à la mode est propre. J'ai chanté à la mode est les 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 oh la baie n'a pas Béanapa, la Béanapa, Béanapa, la Béanapa, Béanapa, Talambongo ya Croix Rouge, Béanapa, Talambongo ya Fait Bosco, Béanapa, Talambongo ya Imika, Béanapa, la Béanapa, Ria. Merci. Awa biso problème ezali boye mama ya likambo tokomi na projet ya développement mais avant tokoma wana vraiment na kombo ya bureau na lingi na remercier ba mama oyo nyonso ba participaki na ba émission esalemaki à l'occasion à mois de la femme. Tolandaki bino na bilili ya RTNC 2 en tout cas ezala kitoko mingi pe na kosenga tomi bete la maboko pour la participation ya ba mama na émission na biso na niveau ya RTNC 2 ezala kitoko mingi. Vraiment nos mamans, vous nous avez honorés et nous sommes très fiers de vous. Awa tolingi to lobela makambo projet à développement lelo toza na mois d'avril 2023 tokomi na 4e mois soki mbula oyo tosali projet visible te ekozala malamu te yango wana pona lelo tozali na ba proposition lokola tokutani na libaku ya assemblée générale tozali na 3 propositions tango tozala ko échanger makanisi na niveau ya bureau tozalaka na 3 propositions ya agriculture il faut tosala bilanga proposition ya élevage il faut tobokola et puis proposition ya pharmacie mbula oyo parmi ba 3 propositions wana il faut tozala capable ya kosala ata moko est-ce que tozoyokana agriculture, élevage, pharmacie. Tokoki ko continuer te que mbula mobimba tozaka kana ba assemblée to meli te. Mbula oyo esengeli totala ndenge ni toko sala bilanga. Ndenge ni toko sala élevage et puis élevage nini et puis ndenge ni toko sala pharmacie, projet pharmacie. Membre soka koi maladi akei na pharmacie na biso asombi bakisi na prix assez. Lingomba ekendaka ndengwana. Lingomba ezalaka ka uniforme te. Oh na bomba ka ba uniforme na ngani nyonso te. Il faut to changer baninga. Alors, lokola likambo wana esengaka misolo. Likambo bilanga bo bangela yango te. Po to meka makambo bilanga to mona pe. Na kanisi président Kinshasa azape na kata dossier wana bilanga. Koboko la bibwele ezala basoso ezala banini ba mama bazalia bayebi pe makambo wana. Siko tokokende po tokokende na makambo échange po toyeba nini yango tokolobela na ba échange soki tolobi que to banda ko luka mbongo toko sepela ke mutu nyonso a participer mais tokoki pe ko vanda te pona nini tel nano apesi te nani pe nano apete problème na biso ali soki to réunir même 20 personnes o ba ko pesa $100 $100 $100 ko pesa biso combien
20 fois 100 $, ça fera combien? 2000 $. 2000 $, wana, et vous allez garder quelque part, projet salemi na bureau, to étudier ndenge nini, et vous allez mais la bako kamba yango ndenge nini. Et puis, résultat, nango, et vous allez nini. Awa, batu nyonso bazali awa, bazali batu abwanya, nakati ya bureau, mbongo wana, eko iko bunga te. Soki tozui neti 2000 $, to bloqué yango, to yebi déjà que to iko za mabele na menka otokenda déjà ko s'informer, oh, aussi ba labourer, ça combien? Maman développement. Oh, bah, laboura déjà. 100 $ en location. So, bon, louan, on a une année, avec 100 $, bon, ça m'a belé. Toko, ta, ngouba, 1 hectare, 2 hectares, pourquoi pas? Mon souci, c'est d'aller que bon, ko zwango pendant autant d'années, et ça, moi, l'icolo, mais nous, so, on est ko talema na bureau. Au lieu de vendre, onga maman Barumu na ye, maman Kinshasa na ye, maman. Mais tu l'as dit une forme, mais après, tu comme à la fin de l'année, en décembre, à taba soso na biso mogoto lamba, oh, biso mogoto bokoli, bon été. Mais tu changé, hein? 100 $ ou 50 $, yangonde ba échange to ko sala awa. Et vous en ndenge nini? Moto ya moni que a sepeli na kata projet wana, a ko souscrire, a ko bando pesa mbongo na ye. Pour ceux qui sont na batu nyonso, oya koloba mususu pe motema mabe, oyo ko ima, batu mususu pe bazaka ya matongi, batu non. Tokoloba ngai na sepeli na kota na projet 100 $ nanga yango. Ba komi kombo na yo. Donc komi actionnaire. Ceux qui to sali bilanga ebimisi 3000, yo opesa kimbongo na yo ozana 4. Tango ba ko partager ngo ozana 4. Donc toko kenende ngwana. L'autre, ils allaient appel de fonds. Nani a sepeli, est-ce que monter à 100 $, toko kokayango, po ezali souscription mutako sala. Dès que tu as la famille, vous avez un problème. Ceux qui 100 $, ils ont lukama, oko lukango pe, oko soyango. Proposition angwana baninga. Pharmacie, ceux qui vous ndako, il y a 600 $, bobandi ko somba bakisi, na ba membre na biso bazui pe mosala. A peine à 4 aux alliés dans le corps médical, a peine à 4 aux alliés dans le personnel, ou baza pe qualifié. Bako meme la biso expertise, poto yeba ndenge nini, biloko wana eko tambola, na ndenge longo bani. Voilà, moi maloba toala ki nango pambate, to komi na mois d'avril, to kweya na risque teti na mois de décembre, to sali eloko te, to kei susu ko sala assemblée, to yeko sepela, non. To sepela, mais en même temps, semaine wana, biso nyo sozo kende maluku, toke bilanga. Eko sala esengo mingi, semaine non tokei, toke otala bangulu wana, to chaikuna, ezoko, évoluer ndenge nini. Mukole koki no, pharmacie na biso en tout cas, parce que ndenge wana nde bazulaka ba partenaire. Tango boko présenter na ba partenaire, tala debi ya makamtozo sala. Est-ce que vous voyez au Sungabiso, tous à 2 hectares, mais toi, na posa, tous à 30 hectares. Les partenaires à Atali Abino, ces gens sont sérieux. Mais bon, ce que l'eau est zate, tu as ça uniforme. Yangona, ils ont prise de conscience à Moutou Moko. Tous ont conscience wana. Boko zoma loba, ope sabino maloba, ezaka te bando vanda ki na kitite. Zoma loba, pesa opinion na yo. Na makambo ya développement parce que groupe est ça la développement te biso groupe na biso suka nango kombo nango développement donc ce qui développement est au monde na te nous allons nous poser beaucoup de questions ah ba lobiso qui membre quoi malade topé membre kufi il faut to mema o ekoki ko permettre que attaque au cercueil et monana mais lelo o bozo mona bozo ba bino moko ke tozali penza na makoki wana te mais to luka makokiti makoki to lukango en nous faisant violence bandeko awabiso ya biso
Bana membre bandeko batali bandeko balandi bongo Nathalie Sibino et pai wapi retrouvaille bana membre pour le développement bakutana ki pona ko solola wana bouti kolanda bongo boko yebate awa tozali bongo na kati na masolo pe mabina wana tozaki na masolo tozonga bongo na mabina totali sabino te ata soki bazui bongo ngonga ata soki bazui bongo mbula kasi makolo mabango ezali se na kosala pe bazali kotalisa bongo te bazalaki lokola bino tala bakobina awa wapi basangani na kati ya nteke ye lengi maki pote basepela bongo bayi basali mosala molamu pe basilisi manda ya bango bazali kolika bango basangana ki na kati ya nteke Nathalie Sabino elekaki boni na sima tokobi Pintoto ya momo ya bitumba don padrino Papimpima ya moya poswana na mbanda don padrino Papintoto ya momo ya bitumba don padrino Logo Richard, Papa na Serge Bina de Malembe, Kubuke Mikuaden Pardon Chérie, quand vous avez un rendez-vous qui va la capa, quand vous parlez d'un homme, vous avez un capa avec un pot. Oh, Zinga, Bina no be maleme, como que ficou até? Maleme, como que ficou até?
Papintoto ya ngombo ya bitumba Don Padrino. Papimpema ya moya poswana na mbanda Don Padrino. Papintoto ya ngombo ya bitumba Don Padrino. Logo Richard, Papa na Serge, Bina de Malembe, Kubuke Mikuade. Pardon. Olinga ya dotu eleki sentiment, nzoto nyonso ekoma kolenga. Kuva ya lolango ekanganga na nzoto, motema ekoma na esika elingaka. Je suis tellement comblé en amour, na nyonso il n'y a rien qui peut surpasser cet amour. Et comme un degré à son nom. Chaleur et l'amour. Et puis ça ma santé, maman. Et puis ça ma la joie, na plaisir. Na kufa kukufa. Olinga ya dodo, oyo sentiment, tendresse et paillot, affection et paillot, oh quel plaisir, oh quel amour, dans ses bras, je me trouve au 7e ciel. Dans ses bras, je me trouve au paradis. Nzoto mobimba ekolenga mapaka matanga mobimba natinga maseyo otovanda elongo teliwa ekozala somo ndenge tolinganinga na yo lobi kuna tokoma badivorce tutu okoma nde makila na ngai ya nzoto pasi mpe bisengo na ngai yo dudu
kokimbisa papa kamatanga mobimba tokuma na elongo toyokaka bisengo paradiso motutu mon amour motema na ngai makila na ngai yo mobimba na ngai elini na ngai dans tes bras je me trouve au paradis.
azali molongani nanga liputa nyonso epasuki yo emonaka nzunanga kimundi nyonso etuluki na nzoto emona meseni nanga bapasi nyonso nakomona lelo mpona lingi mobali nanga bakotongo bakoloba nalemba te emonaka nzunanga anga nalembi anga nalembi azali tata ya bana nanga anga nalembi anga nalembi azali molongani nanga na coquiteur Osimba te Andona bowe yo bako kola kakoyo Akosenga na kola asoka yo Oka ya wamba wana kaiso kateo Nalela tena sabela sena zambe Oye komo ye asala mwasi Nasambeli zambe walikolo Alibisa yo koma paradiso Nalela tena sabela sena zambe Oye komo ye asala mwasi Nasambeli zambe walikolo Alibisa yo koma paradiso Alipole Ballon d'or Moule Sodraka Chichi Kenya Mama,
Ma vie qui est, mon baby.
kokatela biso likambo oyo oyo ngai nazozo elobi toswanaki na miso ya vie mokanda likamboli etongo bandeko elobaka engambi soki bolingo eleki nzoto bandeko lokola sali révolution ngai yawa nakoki komiboma kokatela biso likambo boyo boyo ngai nazozo elobi toswanaki na biso ya vie mokanda likamboli etongo bandeko elobaka engambi soki bolingo eleki nzoto bandeko lokola sali révolution ngai yawa nakoki komiboma
Papintoto ya ngombo ya bitumba Don Padrino. Papimpima ya moya poswana na mbanda Don Padrino. Papintoto ya ngombo ya bitumba Don Padrino. Logo Richard, Papa na Serge, Bina ni Malembe, Kubuke Mikuaden, pardon. Chérie, quand vous avez un rendez-vous qui va la capa, quand vous parlez d'un wombe, quand vous avez un capa à votre peau. Oh, Zinga, Bina no be Malembe, Kubuke Mikuaden. Malembe, Kubuke Mikuaden. Shiko Mawatu, Kamurela ngai gitaro yoko, Zongisa ngai gitaro, Kokolia ngai Senyor, Wano kolia ngai malamu. Lolangona eba basuswe ngai konzete ya mbila yo memwelekelaka wapi mboba mulwa bazwaka na matanga to na bafeti somisomi lokoluka ngai bisozelaka se ya nzambe po apesaka temple boni okopesanga banga mobesu papa basi bakanolie si je savais ça. Amici Maison Agile Vanamwanga Basua Momengo na eba basuswe ngai konzete ya bondu aokotikinga na zembe monoko ekosenga ntondolo na poko ekoluka ngai litonge papa kozangisa te weya l'internet de Yaoundé nakokufeliwe ya nungi ya nyoka babete balembete nanya mibomba se mpona Yesu toyoka te o ebele bamibomba kaka se mpo ya bolingo je savais ça Bafo Manoka Tabana Otombongo Rosemilla, la fierté d'Afrique. Silko Chabani, Pigeon à Londres. Son Excellence Didier Mou. Basua Lolango na eba basuswe ngai konzete ya mbila yo bombengo lekelaka wapi po bango bazwaka na matanga to na bafeti somisomi lokolukanga isozelaka se ya nzambe po apesaka temple boni okopesanga manga mobesu papa basi bakanolie je savais ça. Son Excellence Ndombasi
bazua libengana eba bazuzue ngai konzete ya mbondo aokotikinga na zemi monoko ekosenga ntondolo na poko ekoluka ngai litongo papa kozangisa te Dani esabe nakokufaliwa ya ngumi ya nyoka babete balembete nanya mibomba se mpona Yesu toyoka te ebele bamibomba kaka se mpo ya bolingo te si je savais ça Shimita moyebimaka se mpo ya moto nyonso basusu bakoprofitela ngango pango liboke ya moningo somelango kwanga soki olola mwana mo espoir badesizio mezelaka yo na nzela ya nzano na miso na yo nakomi baba ata bombole omema kwamba Kilfred service dans Bodako changement de fréquence wakaleka wapie nazongisima na kamati position na deception epananga bana misatelekipeka nazongisima kiboma na pasie nazongisima na kamati position baku epananga bana misatelekipeka nazokiawa nazongisima na kamati position na deception epananga malamisa tolekipeka nazongisima l'infinitif Didi Kinwani Pepe Masaka boutique Wilma classique na Kampala Maison Romy Léa Daniel Ludovic Kumba Sami Matoko Bashanja Kapunda na katikati ya Ibalete boutique Casador Bacheli Batini Mabe ya Nakamba Kokar Masakuba Nazaí,
bataki tembe na sai konanga ewolo Jean-Jacques Bayonde banani bataki tembe na sai ewolo na Kongo Malembe banani bataki tembe na sai konanga ewolo apera kiri Malembe banani bataki tembe na sai konanga ewolo Abidjan Malembe banani bataki tembe na sai konanga ewolo bino nyonso Malembe banani bataki tembe na sai konanga ewolo Nairobi Malembe banani bataki tembe na sai konanga ewolo Manapoto Malembe banani bataki tembe na sai konanga ewolo Nagabo Malembe banani bataki tembe na sai konanga ewolo
bongo na loyembo kitoko etielaki biso pe bana membre babinaki kitoko bongo eutaki na Jacques Vango azali bongo kosimba réalisation ya manaka maye bana membre bolandi bongo ba retrouvailles bana membre pour le développement bango basanganaka na ba commune inso bongo a bokotala wana numéro ekolekana se ya etando ya bino ya ibale ya botombwami bo soki bosepeli koya kosangana na bandeko boko benga bongo na ba numéro ezali kolekana se ya etando bongo to yeba ko talisa bino ndeko nini bomona pona koya kosangana kopesa makanisi mabino se pona kotombola bongo mboka ya biso na kati na makanisi bongo na masolo ekoleka kandengo wana na retrouvailles bana membre pour le développement yango bouti kolanda assemblée générale na bango bona babandi lisusu mosala kotala ndenge nini bakotambusa bongo te bakende kosilisa manda mususu bino baibozwa ki bongo libakwa kolanda biso na ngomba Brazzaville na matuka maike pe awa na ngomba Kinshasa na tombeli bino bongo botondi mingi na baiba kolanda kabiso kuna na Paris Matimba libongo simanda komanzanza kuna na kutu bongo la tombeli bino pe botondi mingi mbala ileki bandeko baike babengaki kuna na Paris Matimba pona ko bate bakolanda biso RTNCD développement kuna na Paris Matimba merci na bino nyonso matondo bongo na baibanso basungi pote biso to ingela epai so bino bozuli bakwa kolanda biso na nzela manaka mabiso na solo pe mabina o ezali etero monene totombeli bino botondi mingi pe tokutani na manaka me mazali koya bibi fusako nina yo tolelengi bibi olobisingaki atanga kwekonda bibi yo bibi minisa pana ya bolimo bibi fusako nina yo tolelengi malili makasi bibi de la revita lola zoto na lelengi elengi makasi bibi de la revita ya Pacho Panda lion aboma to akosa mpaka sabangombe na banzoko kasi mokolo moko ngunga lelisa ye bibi olelisaka ngai na bolingo nazolela sentimento pasi ezoyebana te ngai nakomi lokola ndoki oyo alei moto amakila mabe akomi odevoile basekre nyonso ye oyo balobaka na nsima na yo bibi na luli nongwe na français tina lembi bibi yo bibi obimisinga maya miso nelengi bibi yo bibi misapana na ya bolimo bibi pusako nina yo tolelengi malili makasi bibi balola nzoto na lelengi malili makasi nabokanga fatima na mandengelilie na yo bibi nakozwa makasi koboya yo pie laeta bibi mimisapana na ya bolingama bibi mafontana bibi pusako nina yo tolelengi molili makasi bibi balola nzoto na elengi makasi mama Cindy Fontana na marraine Jamali Iris oh bibi de la renta Horizon Net Horizon Massamba ya Bosco Boble Patrick Kimbuta